Bandeko, bonne nouvelle. Cynthia Wadol a commis sur na zemi ya mwana ya mibale. Félicitations Cynthia Wadol. Bandeko bo félicité Wadol a commis sur na zemi ya mwana mibale. Nayebi. Posa la calme. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote patoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote panamike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, motu oyo a informenga Wadol azana zemi. Azali proche ya Wadol. Bandeko, bozala pe exitete. Bokanisela pete ke mobala Wadol alinga landisa bana kwakanga Wadol. Eza bongo te. Bayaya 1900 et ba 86 biso ba 99 ba 95 mais poni le peu mo kende biso bui. Ada to kitsa ajimelo kende kaka. To sendeni. Pour la minute, on m'a compté sur 2023, 2022 pour. Dans le 5, comme aussi là, comme au Kenya, tout ça, toi, tout ça, Selon Moutoua informé ngai, Wadol Yemoko azako préparé azwa zemi mususu. Surtout abota kaka na mobali na tatamoko. Wadol ndenga zako solola na proche na ye ba proche ne oyo aza na bango sikoyo ndenga aza na France na lobite bandeko proche yango batangaka na ekole moko to bavandaka na quartier moko to immeuble moko non na lobi kaka ba proche ya Wadol po na boy Wadol akoswanisa ba proche na ye. Et puis ba proche na ye bango te ba yebisinga. Ba proche ya Wadol bango moto balobi nanga. Libumu eza nango pe nanu muke. Ezomona nango pe te. Me Wadol aza na zemi mususu oyo yemoko alingi. Bon, ngandenge na sololi na proche wana proche pa moni yango mabete, nkape na moni yango mabete. Ngakutu au contraire na moni yango bien. Po ye moko Wadol alingi yango. Eloko bien yango wana. Bon, ata mobali pe soko alingaki yango ezaka ya bien. Me mutu azlingi kaka azwa zemi mususu eza Wadol. Donc, mobali na ye azani normal, azo vivre na Wadol normal, bazo memba vi na bango normal, na mwana bango. Me Wadol ye moko alingaki penza azwa zemi. Même mobali kutu ayebaki teke Wadol azo prepare mikolo yo azwa zemi. Ayebi kaka ke Wadol azwi zemi po Wadol alobi na ye. Mais or que Wadol a préparé qui avant. Ndenge ba proche ne ba yebi. Yaonga na lobi eza likamba kitoko. Po Wadol foko yeba yango akufela mama bumwane. Wadol ba kolisier na ba mama leki na ye. Ba mama leki na ye ba camarade ya manike. Donc Wadol vraiment soka lobi asa la famille na ye. Grande famille
eza mabe te eza bien. Lokola pe ye moko poni na âge oyo aza nango alandisa bana, alors nga papa robot na koyela d'accord. Ce kuta lobi nanga o papa robot ngai na préféré na pema na koloba pona ni po mobali azali yazali o na pema na sala ba formation na koloba likamni ezawana okosa formation na zemi okokendeke musala na zemi yango batia congé parenté basi o basala bazoka pe ka zemi basi o bakendeke formation bazoka na mo pe ka zemi akota congé po aboti. Mais lokola yemoko azui idée. Bon, ça azui déjà zemi idée kotute. Lokola yemoko azwaki idée ezaki amour na ye, volonté na ye alandisa bana. Asali soit bien. Akoma na bana oyoyo ya ye. Ube tamusu aboti bangazo banga. Tamusu yepe likame kokoya. Na âge mama na yakenda na ebita po batu musu babanga bongo esala makia ah oui omona mwana mwasi neti wadol abali obe abali te me modèle aboti siko soki mama oya botaye yepe abotaki wadol modèle ka wadol aboti mubala zalaki na opana ye ube mubala yaka na makambu ekokani na wadol akobanga akoloba ata mama nanga abalaki na Congo na Zaïre to abotaki nga na papa nanga bazala na relation boy ekokani pe na oyanga donc akobanga te po ya zu bolingo bongo makobanga neta boti siko soki pe lisusu âge aboti âge maman na botaki donc akobanga lisusu 3 fois. C'est quoi akomona neti soka komi na âge maman na atikaki biso yepe akotika biso donc akomona bongo sikoyo akolinga bota différent modèle maman na été lokola mwana liboso aboti position maman na yango fa landisa siko maman na soka landisa te alors yakomona neti a dévier makambo ezali pa maman na ye donc akosentir ke ngai na âge maman nanga na vivre. Bo comprendre na lobite wadol azuise mi pona bongo o eza na kaka hypothèse po wadol alandisi zemi aza penza na posa ya bana surtout alinga bota bango avant na âge azana alandisa moko mibale misatu mine mitano po wadol na kanisa obota 5 bien sûr to solola kipe likambango proche na ye ayebi pete malobi nanga wadol c'est possible asuka na bana misatu wana ide na ye nga pe na yaki d'accord na ide na ye mais siko na change na moni wadol akolinga koma na 5 bana siko apalinga bota papa moko donc fazaka na mobali na ye tiba kokisa 5 bana wadol en tout cas mwana ntsuka équipe nationale kwanga fiot matiti mingi. Bon, félicitations kakia au deuxième. Comme on a pas mis balai, ok. Et ça m'a pas mbolé nzambe. Na félicito ka wadol. Binope. Bayaya 1900 et ba 86. Biso ba 99, ba 95. Mais prenez le peu au kende biso bruit. Adat o kitsa ajimelo kende kaka. To sendeni.
pour la minute au mot compter sur 2023 2022 pour dans 95 comme aussi là comme OK à tout ça ndeni toi nous sakara. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss yani a danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss yani a danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss yani a danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.